botika rythme sano calme. Botika ye calme. Et ça peut aller kabom sous tali. Tous ça a besoin de commentaires dans une négativité. Botika. Boyoka mawa. Maman ya kufa kaka pona boye. Maman ya ndumba boye boye. Tuti ya kenda kufa ndenga kufa wana. Botika. Botika rythme sans calme. Tout se retrouver juste après la publicité. Ba maman, ba papa, olingo mika mwa yo moko mukola anniversaire, mukola mariage na yo, to événement moko ya kafu, benga Juperos Couture, ya tonga ka nyonso, atonga ka ba veste, atonga ka ba robe mariage, atonga ka ba ensemble, yo moko mika mwa les jours benga, azwaka mesure même na téléphone, atinda ka partout dans le monde entier, pria bien, à sololaka bien, Juperos Couture, et tongelinde zo ça la différence. Juperos Couture, soka tongelo lambo fandi na kati yo moko kamo zondi matoyo nga oto voisine eza yo. Juperos Couture, qui manque kaka. Juperos Couture, c'est la différence. Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne entre m'a dit, Dikina donné Kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné nyo sa Dikina TV partout dans le monde ici Kabozali et j'ai dit bienvenue à nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels de Dikina TV, mon vieux Benzo la Motoka Yatalo 4x4 double pression ya Suède, bana ya Congo, bana Afrique, bana monde entier, bana Mokili Mobimba. Boyoka lisolo ezali libala ya mwana na biso rythme sam. Libala ya mwana na biso rythme sam esali nini et bouger mokili avec des commentaires méchants pour abali mobali azala bana 5. Bandeko to mekana kolobela yango. To mekana no kolobela yango. Guy merci. Guy a 36 ans, il est père de 6 enfants. Abila champion na beta liso na ngai. Na bengi pona moni batu bazo yanduka. Na likamba mwana Marie Misam. Na zana 36 ans, je suis père de 6 enfants. Basi a poto abayebi ke bana bazala mbongo. Nanu kutu bofanti lisolo na kopini to yoka kaka na ana zemi. Olingo suduka ya mibale, olingo suduka ya misato. Okokende kune pa mususu ndenge moko na suduka na bana 6. Donc le longa na droit ko balate bandeko. Ruth Atali ba solo na mobali amoni kete na se retrouver yango amemi mobali et pas ya libota na ye. Mobali za na bana 10, mobali za na bana 20. Eza problème te, eza choix na ye. Eza choix na ye bandeko, c'est une orpheline. Abalisa mama na ye papa na biso moto yoka Marie San koloba ki atikala na ngola boko ko sentir douleur ya muto azo bala ke mama na nga zate abane peut-être ko rêver mukolo na ko bala biso pe ba mama to betaka masolo aya mukolo ko bala et les jours J on se retrouver sans mwana ale lobby na ngo ba réseaux sociaux zui na ba analyse na bino ba obo komaka na ba propos moko méchant. Ba vie na bino banani ba yebi yango. Mwana 25 ans. Ba penye liyo wana kenda kiti. Akenda ki azongi te. Mobala za na bana te. E lakisi te ki libala ane ko simba. E lakisi te. Mutu ye moka se retrouva kabike te na mobali oyo tokosala nini tokotambola. Na mobali oyo tokotambola. Likamboni bo lapide mwana batu boy. Likamboni bozo lapide mwana Marie Misambo. Lingo bo maelo kwa to boma mama na e. E ndumba e. E azalanga bakisi. E boy. Mukola kufa kitala bo manche. Et pourtant ozala pe parmi bato bandai ko lapide. Ezalaka nini na ba Congolais. Ezalaka nini. Yo mwana na olelo soka ye yo kete mamanga na nina bala mobali waza na bana 5. Yo ko boya ngoboni lokuta.
Yoko boya pendo boyi la mwana no mobali oya lingi. Boni lokuta boye ba mama na ba papa. Boni boye. Eza nini kaka? Ozo kata mawate ke mwana wana za déjà na pasi na ba commentaire no bozo koma partout bozo loba. Asali choix na ye. Mobali za na bana 4 ans na bana 5 ata 10 ça problème te. Lem su yoku tozo tala ngai obala ka mobali za na bana te mais lelo bo panyanya. Obala ka mobali yona ye différence à 2 ans. Lelo bo kabwana. Lem su za na deuxième troisième mariage na yo. Suko moninga. Akute na mobali wa moni ke teli ko la sapato na ngai. Aza mona mukite. Aza mona mukite. A comprendre tel que awale msu na kozala l'aise. Awale msu mutu akosala nga nini? Kimia. Awale msu. Tozo souepete. Ata pe simbita oza mutali boso te. Moko za rapporto lobi ke te na za mama na mitana place ya mwana moninga. C'est une orpheline. Aza déjà na pasi wana bali mama na azate. Aza déjà na pasi. Tous les gars ko tuluka ka ko tuka kate. Moko po fandi otolobi ke soki leki na ngai, soki mwana na ngai. Bino mo boza na mabala oto fandi nango. Mutu nyosa ko sepela te, mutu nyosa ko ndima te. Yo pe ndongo za wana. Le msu mobala bala ki ozalaki na bana. Le msu pe camarade ba camarade balingaki te. Famille lingaki te, mais ya lobi na linga mwasi na ngai. Eza ndeni wana. Mobali no bala yo. Ekolo na bino wana yo babale la wana ngo. Batu na yele msu famille ne boya ki to lingi mwasa munoka mboka na te. Mais ya ndima ka ke te nga lingi mwasi na ngai. C'est une orpheline. Ceux qui ba pasteur bazo kabwana. Ceux qui ba pasteur bazo kabwana. Et loko nyoso to ba yekola ka c'est pas que opo azana ba yekola ka. Mwana 25 akuta ko yoko tenir libala malamu ko lekata mama ya 50 ans. To yoka pe kelem so papa zalaki na libala kabwani, moi c'est mukola lingi bana te. To boakela bango ba flair. Nzamba pambola yo rich. Ofanda kimia na libala na yo. Libala ezala ngo facilité mais ele kaka. So okute na muta so comprendre yo, ça passe. Kolanda ba congolais tu zakana ba bilobela. Makasi. Na bato ba komana na bato balanda tu zakana ba bilobela makasi, il faut même pas commettre ça souci. Ko tchata société, c'est pela na libala na yo. Kolanda te. Batu musu bakenda mabala mobali ya bota te me bazwa ba minga ya nkoba. Makofi lelo infidélité lobi boye tout. Eza assurance te que moi ça ko fanda na libala kimba po mobali ya boti te. Eza assurance te. Yo moko yebani ke mobali na yo asali nini azana bana. Ndeko soko yebi rich. Partagez les vidéos oyo. Calme-toi ma chérie. Les Congolais c'est comme ça. Vidéo est circulée quand il y a moi nawa bongo en tant que Congolais tu dois avoir des nerfs solides. Congolais kumisaka mutu te. Congolais kumisaka mutu kaka soka kufi. Wando monique père son âme boye tout et tout. Gana boakeli ba rose. Na bolingo na ndeko porter mari na yebaki mama na ote ba nzembo na ye. Et ça langa bolamu mingi. C'est pour cela, depuis hier, nazo mona ta tendenge nini ke oboy. Pour ceux qui na lobi lem sou ke na sala live, il y aura les gens lem sou ba ko commenter pour mutu na mutaza na ndenge na ko muni la makam. Ça c'est des Congolais. Et loko ezalaka gratuit loko la vie ezate. Et tant que to pesa ba vie, loko to zalaka anonyme to komaka net na mitema banyama. Yo mwana 25 ya yelo mobali po azana bana 10 lo bakete olingite ya soko lingite ya ko lobake soko boy mbonga libala ngana osala nini na kufanda na mobali nga osani ma chérie, moi je te souhaite tout le bonheur du monde. Nazo souhaiter ba bonheur nyo surtout ya mokili. Pabola ma fanda na kimia na libala na yo. Kolanda mokili te, mokili surtout ba Congolais tozakana pona ko lapide. Tozalakana pona ko lapide. Mobali azala mukolo, azala mwana muke yondo jige bonkete na moni nini na kozala kimia awa. Parce que j'ose croire que aza mobali liboso ya lingyo na vite. J'ose croire. Mais ceux qui ont ndima ki ko pesa eta ya koyoka ye, o moni pekete mobali ona memai pa baboti nanga, cela veut dire o moni kete aza ne loko moko oyo nini, oyo ngai nazana ngote. Aza ne loko moko mibali misusu pardon bazala na ngote. Ko bota bana mibali misato ezana mutu nyoso zana le passé na ye.
na ndenge yo pozo talanga le mso longola bazimo bwaka na kalamu le msu pe okotaka libalo kendaka na bana le msusu pe kolo na yo famille mobali balinga te mais eza bolingo na bino toboyi te des fois tozalaka na besoin ya makambo ebele toboyi te des fois air nyonso tu boye mais air moko bofandi otali nana boyoki mawake mama ya mwana oyo akufa akende koluka nzambe po susi elekaki makambo bamone na bamusicien mokili balobi ke ete boye. Ça c'est congolais, biso nyonso to ke omemeli famille na mobali famille bakosali bakoboya mobali te bakotuna yo ayeli nani ayeli yo ondimi le reste ezaka kosouhaiter le bonheur esili na potwa mbongo ya bana mama nini akolinga kete atika mbongo bana na ye bakende bokama na ndako ya rite mama nini akolinga so pe bofuya malamu ko kala msuke papa wana kutoko amona kata bana te po biso basi apoto tozala ka ndenge wana tozui kaka aza papa bana 5 esali nini yo fani na libala le lo onyezo la tsaki ya mwana nde seko tout peut arriver divorce ko ya mobala ko kufa mwasa ko kufe ko sengo se remarier tango zo tia munoko na likamba mutu yeba ke yo poza mutu oza mutu yo poza mutu. Ça c'est les Congolais ma chérie. Enjoy na libala na yo. Enjoy na libala notre quoi que lo ba flair. Biso ba auto zo comprendre mokili ndenge ezali osali choix na auto respecter yango. Mobala za na bana 10 eza ye. Mutu nyonso azalaka na droit ya vie. Mutu nyonso azalaka na droit ya seconde chance na vie. Même ata troisième ou quatrième chance. Soki simba ki te kuna epano eko simba. Eko simba. Na poto baso balela mbongo bana. Basa nde bako tikela bino bana na bino boboko la te. Même pas. Eza na ndenge moko te. Les gens parlent mais yo moko yebi. Parce que tozana mokili oyo okolinga pete okota réseaux sociaux te mais yango ana réseaux sociaux c'est comme ça toko loba lelo toko sala be émission toko finga to fingi après 48 heures et comme si rien n'était donc oyoka kutata société moi je veux que ozala na nini ba nerf solide osali choix na yo congolais yango wana congolais Eroya, soki ezalaki mobali nanga, soki ezalaki bana nanga. Yo, mwana na aya ko yebisa okete, papa ngai na lingi mobali asana bana 5 yo koboya. Mwana kutu ya 16 ans ko ko éduquer ya 25 ans ko telemela. Des fois to linga koloba pona koloba. Des fois to komaka poka pona kokoma. Mais lem su muta zo koma wana. Azo boya yo mobali asana bana 5. Ye kutu soki mobali akuta ina tana bana 10 akondima. Ye kutu soka kuta na mobali na bana 10 akusala ni akondima. C'est ça congolais. Congolais mona akama be pa batu. Mobali ya yo azana bana 10, azana bana 20, la championne na famille de Kina TV te souhaiter bonne chance. To souhaiter bonne chance. Na poto awako mbongo ya bana. Bana basi na bakotika pe to sala nini obokola bana wana. Tant on dit que mobile na bana 5 cela veut dire on accepter pe bana na ye de temps en temps on resala ni banda ko ya. Cela ne veut pas dire que so oza na 25 ans oza na motema te. Non. Okoyi kozala na pele msusu s'occuper na bana na malamu par rapport au ba mama mikolo. Âge na sagesse eza ndenge moko te. Ezaka deux choses différentes et tambola ka parallèle mais za biloko mibale différent. Ata ba lobby ata to sali be émission ici au Bali et Sili tozo c'est la suite tozo sala nini tozo souhaiter binoka ba bonheur. Mais rappelle-toi que les Congolais aiment bien parler pour rien dire. Les Congolais aiment bien parler pour rien dire. Yonde bolingwa mobali et memisio et pas ba parents. Les restes onyoso batu bakoloba etala yote oba finga ki oba sala ki oboye. Je crois au moins oza mwana star. Cela veut dire mwana star aza star, il faut oza na ba nerf solide. Ça c'est congolais. Ça c'est congolais. Ça c'est congolais.
Ça c'est congolais. Ceux qui passent na bana 5 to yebite. Ceux qui passent na nini ya solo age wana ya solo to yebite. Mutu oyo ala kisi biso identité ya mobali na yo azate. Mais to sali kaka ba nini. Ça c'est congolais. Donc au bota rubrique congolais ko bote lo rubrique moko penga na Twitter caméra na ngana bandi ko sala émission mensonge sur mensonge. Okotala pe bolem susu na makambo na lobile msusu kabi balendeza ya solo. Ceux qui mobali na za na 100 ans, ceux qui za na 50 ans, ya yeza baguna yo. Les goûts et les couleurs. Même si on ligne mi bala ba gente, on ligne no mobali moko akoli, yo za ofeli, mama kufa o kombo na mso ke tena mobali oto ande ko solo la maramu, tika to sala ni to kende liboso. Tika to kende liboso. Na bato ba olo ba ko décevoir ba, o décevoir ba ona nini. Ma chérie, o décevoir ba ona nini. Tu sais bien que les Congolais aiment bien parler. Bien parler. Mutu ye moko atala ke sika oke awa na kozali rese yango sali shwa na yo oko décevoir biso na nini muta zo loba ke tu nous a déci wana nga mona na nga boitu ya lokuta kutu soka yata ya 80 ans akondima ye. Donc c'est un peu ça ma chérie, j'étais obligée à kosala quand même nini pona ko loba ke na souhaiter ba bonheur nyonso, bonne chance. Bonne chance. Kobala mobala gêne. Kobala mobala a botate et la qui cité qui assurance ya libala ou bento kozala heureuse na vie. Mutu nyoso ye moko kei wenzo zo meka sapato. Ozo meka sapato tiko koma na numéro no be que ça là ça me va. Ndo sali nini au continuer. Ndo continuer. C'est ça. Obeta mabe, obeta faux, obeta bien, obeta mabe kaka yonde. Mais zala na ba nerf solide. Ah, pour côté déjà dans le monde de la musique, il faut avoir des nerfs solides. Ok? Il faut avoir des nerfs solides. Moi, je respecte ton choix. Na respecté choix na yo. Qui est au poni mobile. Ya mukolo, entre guillemets, au poni mobile, azana bana soki combien. Et ça choix na yo. Nga na lobi juste bonne chance. Je n'ai rien ajouté. Oh boy, oh boy. Même ata, ok, moi na bimi na libumu na ngai. Na kotuna ye. Oza sir azala na bana tazala jeune azala mko oza sir pona ya ko bimando kite mama nda boya kini bala nanga te ba pekisaka muto alinga kende o isa ke ba pekisa kete yo moko sana ba raison o yo moko yebo peut-être surtout ça ko ignorer yango wana naza ko sala ni ko souhaiter tous les bonheurs du monde. Na souhaiter ba bonheur nyonso tout ya moki parce que obalite pona mukanda obali te pona ni poza na mukanda obali pona bolingo. C'est ça qui est important. Mingi ba oloba na babala pe pona mikandai babala pe pona bolingo bazo loba wana soki nzamba alobi afongola ba caméra ya ba vie na biso na bazemi to longola mobala ye abali atio na ndako nzoka le mso longola 2 3 4 zemi yazo mona kaka kobota te nzoka na miso ya nzambe longola bazemi bao bazo loba na pe mingi to mema mikumba na biso na mabala. Donc mutu na mutu azana vine azana le passé na ye ndenge mutu azana le passé nde mutu nyoso pe azana droit ya deuxième troisième quatrième ou cinquième chance soki simba kite na baso ya liboso ya mibale ekoki ko simba na yo tia juste kaka bonzambe na kati. C'est tout nga na koya koyebisa yo ba bonne chance na yo encore une fois de plus, des nerfs solides parce que congolais za mutu te. Congolais aza mututi. Congolais azalaka na mutema mawate. Moi je me retiens. Je me retiens. Depuis hier nazo mona te. Pona nini pona yebike. Ozano na passe. Ya ko bala mama na azate ale biso to tema et surtout banda ko talisa manduki pona ko juger yo. Qui sommes-nous pour te juger? Qui m'avait jugé moi quand j'ai fait mon choix? Quand j'avais choisi mon mari, qui m'avait jugé? Et tous les gens qui te jugent là, nanya jugé qui bango, na ba vie na bango passé, na ndenge batambola tilelo. Personne. C'est pour cela personne aussi a le droit de te jeter les pierres. Personne a ces droits-là. Yango na lobi kaka ba bonne chance na yo, zala na ba nerf solide, ça c'est congolais. Yango na boya ta ko sala live parce que na live mutu mutakokota ko pesa ba nini na live na ba santo ba kokota. Bao basala masumu to ngai kuto ngai jamais wana kota na kombo wana anonyme. Donc koyeba te nani soko tali kutu vina ebo tu regrettes. Ça c'est congolais.
Je dis ça souvent, il faut avoir des nerfs solides. Sur le botami congolais, le botami africain, il faut avoir des nerfs solides. Et si comme il va acclamer, ou bien au bambo mabanga. Sans pourtant moi respecter choix na yo kete. Ils ont des lots comme au kuti na mwana mobali wana, ou peut-être ba mibali ba poussa ba approcher que avant, au pesa qui ba mo chance. C'est ça. C'est pour cela na yebi na ko souhaiter toutes les bonheurs du monde. Bonne chance à toi ma chérie. Moi, vraiment, je te félicite encore une fois de plus. Félicitations. Tina Suka. Voilà. Bye, 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 bye.